Voilà, merci. Bande Konyos Bozaka, branché na vie et puis presque Congo TV online. Chaîne Nabine Lokumu, chaîne Yamalonga, chaîne Oye la Rabine d'information en temps réel. Chaîne Kamamara Bobo Semlov, Kolo Bolingo. Une émission to créer la bino 100% vérité cachée. 100% vérité cachée, Ezali et Loko, émission Oye la Rabine d'information. Oye la Rabine vérité ya solo Oye Bombana et Bimarana Poissa. Chaîne Oye Tandela va invité Tapis Rouge, chaîne Oye va invité le Koumou Pe va invité à Valère. Chaîne Oye Zara na partie prité et Zara église au milieu du village. Lelo Toyambi, moi Namboka Cordon Marc, Oye Azali Mouta Messana déjà na kolekana émission ambition 100% vérité cachée. Na lelo to ko décortiquer li kamoteli ram. Ram Oye Boyebi Zako lelisa peuple congolais mobimba tozolo bangona ye. Ram ezali nini pona ye ram avantage eza nini bokoyoka ba idée ko pesa biso pe deuxième sujet na ye tokolobela dossier ozoli koleka entre les pasteurs Moïse Mbiye et les gars qui na matanga pasteur Moïse Mbiye o salemaki pendant ba mandaki ko sambela pasteur Moïse Mbiye na matanga apôtre le patriarche Emmanuel Mbiye Moula ya père son âme mouchard oyo Léopold Mutombo abimisaki apangusaki pasteur. Et beaucoup polémique entre Denis Lessi na bandeko ya ministère amen. Boyo ka banalise ko sala peut relever la sixième chose que relever la concernant ba site touristique comme ça les mebele awa oyo l'état za nango te ba individu bazana. Boyo ka ba détail to robeta naye botika la toujours branché dans la meilleure chaîne au monde, meilleure chaîne en ligne VIP presque Congo TV online. Bonjour les journalistes et investigateurs. Bonne santé. Ça va Nangolo Nzambe Nzambazo Sunga toza malamu. Bon, lelo to ko luko poto beteli solo ya net na lancer bande ko li solo ya ram. Avantage nini oyo ram peuple ro bénéficier nango. Eza passe. Ozomona mboka tangu bazolo belake likambo ya ram eza passe parce que mutaza o azangi victime azate. Mais tozo komona ke likambo ya ram eza likambo moko o batu ezo sala passe makasi parce que population se retrouver te obi likambo ya ram imagine mutu soka zaka na 1000 francs congolais bakati ye yango ache unité pour na journée alinga benga tamso asenga mbongo alinga benga tamso akende likama malade alinga benga tamso problème moko songolo na famille il faut koti ekei biso tozolo babu antake ba défendre ka peuple congolais ministre on a fait démissionner parce que ça soni surtout ko komona kaza muta IDPS soni nini asali wana parce que le chef de l'état tango bandaka ram tango bandaka liboso je pense que to salaka be mission moko boye to lobelaka yango président de la république alobaka bakatango mais à notre grande surprise au moment la kolie bakata babakisi encore 1,39 $ par mois par chacun. Toza combien de population na RDC Mobimba et multiplié par 1,39 $. Et chaque mois et babengisaki mukolo wana na ensemble ko tiata ko lobate en plus ça peut ça bagima ke mbongo agram ezo kosunga gratuité d'enseignement mais ça soni soki azolo babilo kwana ye ministre na niveau na ye eza soni yango na bapesaki 48 heures il fallait zonga vendredi lobi alekite et tozele lundi il faut à démissionner parce que le kasali si le gars ezali le peuple d'abord président de la république ozolanda ngai oyebi tangu social ya peuple ezoumela osala mitema ba congolais passe congolais to supportaka trop même mukoto ko sanza ezalaka mabe de force à congolais yango congolais ninga moko nyoko lelo kola yo kate o mosko bateau yo tie talande ba komo sala babe sa vision na yo vie sociale eza malamu te mutu nanu azoluka mbonga ache unité po luka mbonga kolia yo kati lisusu o ram non amoni ke totika kopesa batu o ba renyaka to ba konzaka to ba bebisaka mboko 18 ans raison totika ba mini ya pona nga fo même remanye mais salama il faut pas changer ba ministre aux autres ministres sport
azwi mbongo ebele akotia na kesa fekofa bazotuna ye fekofa lobi o ngai te yo ministre tuteur mbongo ekomi kuna ndenge nini oyo te IGF aka odécouvrir yango bazwi mbongo ezongi na caisse trésor public. Tu vois des choses moto wana IDPS toujours eza makamba soni eza vraiment soni et tosenga na ba Jacques ba ministre boye il faut automatiquement à démissionner. Il faut démissionner. Tomonaka ministre de justice ne bandela gouvernement ya Ilungu Kamba. Tangu chef de l'État a salaka ordonnance, ministre de justice a télémelaka makambo ebele. Toyebi yango ministre de justice jusqu'à ce que basengaka démission na ye. Pourquoi pas aussi ya muto yo ya ram. Na benga te muta ram parce que yende. Faut démissionner. Soka démissionner c'est que to comprendre que IGF ango azaka na sima batu mususu bazozo ba privilège. Bon, donc ça les remarques moko côté au chef de l'État lobby qui non ramba suspend côté zo continuer puis ministre lobby qui non il facilite pour la gratuité de l'enseignement. Donc si je comprends bien tout bande ko bolo nous travers le monde ba comprendre bien. Donc financement il y a gratuité d'enseignement et je où na ram. C'est faux. D'abord, il y a un ministre qui a PSP Tony Mouaba démantaki yango. Abi c'est faux. Il y a une contradiction. Oui, c'est ça. Et ça faux, c'est faux. Donc il y a un yebi mbongo ram wana ezokende wapi. Pena na tindi ye. Donc au sein na ministre d'abord avant pesa ba élément justificatif ana a démissionner nanu. Atika poste wana bazo mutumsu ba chai wana. So absence na vendredi c'est là qui a yati. Comme il qui manque des arguments ou à zoluka ba éléments ou à convaincre ba députés nationaux. Bon wana ngana zana pona o défendre était yemonda bi pourquoi il était à couper sa raison au conseil ba ministre ndenge za chaque vendredi. Ça fait partie à ba raison mais lundi bazo zelaye libosa beli ya peuple a paix sa ba raison valable. Atika jamako zalaki alekina libosa Assemblée nationale abandi commis se vanter tout ça le lendo azanango non te pouvoir o to pesa yo bisonde ba konzi to ba parler du peuple ils a parler ba député te ils a parler ba ministre ils a parler du peuple donc peuple on est marre yaka ko pesa compte gandi na peuple a représenté na ba député o ya chewana et batwande ba bengiso yako expliquer biso ram mbongo nango ezo kende wapi. Il faut démissionner d'abord. Il faut d'abord démissionner. Et le corona total ba que ram est facilité sur téléphone et bungi yango isa la ba identifier mais combien de téléphones bazoyi ba batu matin midi soir na ba zandu na biso minene meto monyata moko te na ba télévision to na ba presse en ligne qui no botala telegram ba yibe mu téléphone et moni sami. Isa à la langue ou comment? Et Moutuna ende ministre fa répondre à mon assemblée. Ngana uto bung sa téléphone. Ça fait des semaines à les réseaux sociaux te yebi yango. Téléphone on a monyango. Na monyango. Ye muto aram wana a retrouver nga téléphone te point pour akata nga gam na téléphone. Chaque mois. Akata gango. O cheka unité bo akati, o cheka unité bo akati, o cheka unité bo akati. Tina Airtel, Tina Vodacom, Tina Orange. Imaginez tous les 4 réseaux. Bazo kata batu ba crédit $1.39 par mois. Ça, c'est quelle escroquerie? C'est l'escroquerie, c'est l'escroquerie bien organisée. Et même les termes, l'escroquerie intelligent et intellectuelle. Et bilo kabou peuple tango, au moni bilo batabotan ba sala ba comment ça la contre Fachi. Ba comme de obunsane Fachi mais Fachi a soyi baté. Et so Fachi a lissimi sur le président de la République, ne bato ba kobe bisa mandat na ye le 2023 caractère. Toninga to voter yo kasi tan muta sala bo peuple asani so muta lobi faut voter Fachi alobani a seke Fachi nda notindai akata biso bloka ram. Donc c'est ça le moment le président de la République il faut azwa à utiliser pouvoir discrétionnel na ye azalaka nango o constitution zo pesa ye a salake ministre ya pentik alongwa a démissionner atika poste wana. Mais le Kolobi qui non, parce que Bopé ça bat 18 ans passé, raison. Bat 18 ans passé, balobi au régime, il y a Joseph Kabila, président honoraire. Balobi bien, qui non, bango bébé qui ramte rameye dans le régime, il y a président actuel Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est-à-dire que non, il dépasse né et il malédiction pour le peuple congolais pour bon ben ram.
batiko loba boye tala kotangela resu bato wana te bato na mboka faut pas totanga ata bango PPRD totanga bango esu te parce que muyibi o bango bayiba tu peux imaginer to lobelango na dosso mona façon bango bayiba bango bakota na ba niveau nyonso tu peux imaginer PPR na zakati na ASECO Association des chauffeurs du Congo. Tu peux imaginer niveau PPRD ayiba mbongo na mboko. Malédiction za ne PPRD. PPRD nda ko boma mboko. Mobutu kutatika ango bien. Et ça IDPS te? Donc je ne suis pas là pour parler de l'IDPS. Mais biso to nazo soutenir idée chef de l'État. Mais bato baza contre ye. Omoni muyibi mutu musaza ayiba ba téléphone. Musaza ayiba ka mbongo. Musaza ayiba ka mai. Musaza ayiba ka boye. Biso to telema ba onyo ba iza ba anti valeur. Ba miyiba mboko yo. Ndenge ministre wana pentik muyibi azo yiba peuple congolais na ram. Faut démissionner. Et lundi nazo benga na mutu nyonso to za na Assemblée nationale to soutenir ministre Longwa. Atika poste wana. Cordo Lobi, ministre Longwa, ministre Atika poste. Est-ce que vous êtes sûr que le ministre a démissionné? Parce que dans mboka na biso ba mi konzi ba na notion ya ko démissionner te. Surtout ba ministre. Parce que ba poste wana yo ba tongo mandaku ba so ba jeep famille bien bana ba ki ba poto ba aller retour. Vous êtes sûr que na poste na ko démissionner ou chef de l'État Longolae? Parce que to yoki ba exception que non ils a déjà Frédéric Kibasa bazali famille moko na IDPS. Papa, moni ongana ebi le président de la République n'est pas tribal. Tribal sur tous les plans. D'une façon familiale, d'une façon famille politique ou famille du sang. Mais yé awe là d'abord intérêt à peuple. Soit comprendre que Moutoyo Azak pour na ko baby sa vision na yé. Le problème qui est là d'abord c'est ça. Tu peux imaginer Mouto Koutazala qui est Aïda qui est tiba zube élection. Ti azui. Maintenant aye ko sala ba mbilinga. Atiki justice sala musala na. E boka yende ka kibasa. So kuto yekuta sale loko mote pona facha comme na pouvoir. Et bon facha céder facile. Yo sana facha céder facile. Et to ebike tu as toujours senga na conscience. O ezalaka toujours veiller les chefs d'État parce que nous sommes là pour nous défendre Kolobela. Au peuple azo souffrir. Chef de l'État, peuple azo souffrir na makamaram. Première des choses, ministre on a fatika. C'est lundi tout le monde tozo bengabino na Assemblée nationale. Toya wana tant azo bima wana azonga na bureau na été. Il faut tika a démissionner sur place wana. Parce que yibi peuple trop. Personne peut sa chiffre de 250 millions de dollars. Mais toi multiplier 1,39 dollars par mois, multiplié par nombre de population. Déjà c'est plus de 80, multiplié par 4 réseaux. C'est combien? Au Monica peut même na chiffres exactités. Tu peux imaginer. Mbongo nezo kende wapi? Mbongo zo kende wapi? Na kesa lete zo kota te. Yango c'est pour te dire une réserve de changement. Tu peux être mbongo aramte. D'abord d'une façon il y a recette à mboka. Ils ont une attribution à été. Est-ce que yende fallait récolter mbongo aram? Il fallait des gérades. Moussala des gérades et on a ba taxe. Mais hier a commis des gérades, a commis aux ba taxe parce qu'il y a bien une ba taxe. Est-ce que batuni des gérades mbongo ya zolo ba izana compte na bino des gérades eza pa nangate. Batuni toni mo ba lobi kezo soutenir à cinéma gratuit ça ya lobi eza pa nangate. Suke eza pa na ye yesko a commis nan. Ministre des Finances a commis nan. A commis Banque centrale. Ou pas gérer mbonga ya trésor public. Non. Nous avons marre. Toyo qui passe peuple zo souffrir. Chef de l'État. Tozo senga na yo. Na ebi ko landanga. Oyo pozo landanga komisa message yo. Ministre Longwa nami. Pour Congolais soka tomboki. Biso toza ba leader d'opinion. Toko sensibiliser bato pona mutu wana akolongwa. Yango to senga to boy parce que to na Covid to boy ba marche to boy makambo ebele to sengi ministre a démissionné. Et l'autre senga yango. Oui, merci Cordon, chers internautes, vous allez à travers le monde, yoki Cordon Marc Bazali mouvement citoyen. Basengi na ministre pétentique aeba ko démissionner pour balobi ezali escroquerie bien organisée. Parce que to bi ramango sala nini bozokata baram matin midi soir mbongo peu to zomona te. Na citation mboka ezaleli bat bazana nzala bat bana mpiaka za moment ya kokata batu ba ram wana te. Oui Cordon toyoki première étape to continue deuxième sujet na biso o ezali
dossier à pasteur Moïse Mbi et puis le pasteur Denis Les. Oh, il est qui na matanga. Pasteur Denis Les a le cordon. Alors, il y a 1h31 minutes. Pendant que je prié, pasteur Moïse. Na 1h31 minutes. Après, c'est une heure. Pendant que je prié, pasteur Moïse, apôtre Léopold a joué mouchoir. Abimisi, a Pangoussi. Pourquoi Abimisi qui mouchoir? Comme je interprété que non, Ayibi pasteur Moïse Ngouya, je que non, c'est l'envoûtement. Il va dire que non, ils ont mouchoir à Mabé, nous ne sommes pas depuis le ministère. Pasteur Denis Sossel a une émission. Le a ça là 288 émissions. Oyo a prouvé que mouchoir apporte Léopold Abimisa. Apporte Léopold a ça la mission moko a démenti Malba Zoloba. Analyse nos ressentiments ndengeni. Bon, au moins ce qui est pasteur en plus naïba position na eta pour permettre Denis Lessi ngana osengo lukelanga to sala affrontement na dossier. Bo lukelanga passer Denis Lessi tout ça un affrontement par rapport à ces dossiers. Oyebi des fois dans le monde spirituel so monu mutabe le londoki tam su yemoko nano azapendoki. So monu mutakomo kanselo mabe spirituellement a comme kopé so ba connotation moko bo yemoko petam so aza déjà bon. Et gazolo ba d'abord 1h15 minutes, c'est faux. 31 minutes, c'est faux. C'est faux. Événement que ça le wap na 1h31 minutes wa. Na butu wapi. C'est faux. C'est faux. Bilo gazolo bana aling omoni ya d'abord c'est quelqu'un alingi polémique trop. Altiki mukuna avec Pascal Mukuna à côté na Moïse Mbiye. Ngalo ko affronter no senga bolukela ngaye. Bon, je ne suis pas là. Mais ngine bise boye ezana batu musu basimbarate. Atiki la biso réserve na biso. Les représentants légaux atika ndenga bande omoni aninga banda ko chamo eloko moko boye likolo na ye. Ngana kolo bake azalaka mutu moko avandi azoluka bayoka ye batanga ye bamona ye ndako luka eloko mobo ya asa crochet nango. Parler ya ninga lobanine musho aneza nini eninge lobanine par là ya lobi musho eza mabe. Pourquoi ya lobi boy musho ana R Léopold apangisa ki pasteur Moïse fallait que non pasteur Moïse pourquoi retirer un sous na poche problème les yango sko bandi mi pepe réaction pe lobami pour pasteur musu pe pasteur Léopold Abimisa balobi que non papa na bango asela ka mouchoir te asela ka papier mouchoir mais dans na ba image to moni réellement qui non apporte papa musaki na lobi image wana parce que moi j'étais dans la salle mukolo obsèque ya notre patriarche l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya omoni eloko azolo bana c'est faux na tuni mutuna ye Denis Les era teyaka ba ko penser mo mutokite ba pochette ba penser mutokeke nda wapi alanda ya ba pochette wana to ye nana pangusa mutokite na vina ye banda koteya batu balanda pe na pochette ya pangusa batu mutoki kapo ya kotala kaka événement esalami apporte le pas muto na Moïse Mbiye. Ça ce sont des faux débats. C'est faux azangi ne makamba koloba na media ngana loba de azangi makamba koloba bolukela ngai to sa na affrontement et na bete main libre comme suno ko bimisa ate mais fo yazala na bete yango bilo musu yazo ninga loba wana eza wapi eza ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Olanda mutu donc c'est que ba siko bato bazala ka pangusi papier mouchoir abwaki ezani. Non, selon ye, s'engage que ye approuvé ango, approuvé magie ango. Approuvé magie ango ya soloba, approuvé magie. Approuvé magie. Ye pone azo monaka magie tellement abunga na circulation ecclésiastique akoma ne mutaba media akoma lokola tala kumoko boye akoma lokola passer moko yango ne tikata mukuna lobake aza mutachokwa aya kosa ke bazinza na kata tono. Papa, yo mutu bazi tola kata tona moto. Oza la bongo, ozikat. Mais ya teli ko zika na ko teleza différent. Botika débat. Ya tela zikate. Na tona maya moto ako zika. Mais ya zikate a tela.
Donc atika ba faux débat azoluka wana ça pas de sens. Yé bata Léopold babisi qui non parce que Léopold a répondre était banane pasteur Morazoli Kalobi. Sinon t'as aussi là qui ne fou comme un papa pardon. Y'a le billet qu'on fou comme jamais devant Léopold Mutombo. Nous obligés aussi un pardon. Tous obligés à quitter Tites na salawana. Azo obligé à senga pardon. Ce sont des fils rebelles non? Ba fils rebelle papa ya dénilé soye bagaye papa spirituel bien. Oui bagaye. Ekas. Ba fils rebelle ba bimaka bango moko ha misali ka prophète de la nation. Tala Christian Botika. Moni wana benga ba faux débat mais anga no senga bolukela nga to sala tête à tête affrontement. Et ça la mieux parce que faut akende ne ko o moni lo ka sali wana simbi mafuta basimba ngote. Faut kita ndeka ba ebisa akende ko senga pardon papa te Léopold Mutombo. Afuka mabasenga basengele bolimbisi. Fa sala ngo. Oui, merci Cordon, cher internaute, toujours continuer toujours boyoki ndenge Cordon lobby. Na deuxième sujet na biso lobby bien que pasteur Denis Lessi faut qu'il ressimile au sein le patriarche apôtre Léopold Mutombo. Pardon. Sinoté oko sila ndenge balobi. Oui, Cordon, toujours connaît toujours l'émission na biso bat basé belé à travers le monde, bazola na biso na vie et puis presque Congo TV online. Bat basé branché ba diaspora partout dans le monde bolanda biso parce que chaîne la plus suivie en ligne. Cordon to na troisième sujet na biso. Troisième sujet na biso ndenge na lancer ki bandeko ezali likambo tozomo na ville Kinshasa awa précisément na commune na Mongafula tozomo ba site touristique ezali ebele. La commune yo moko vandi ba site touristique on ezali l'état deux ba site touristique privé. Ngana kolo bana vana kenelo ko na fona lobela na bato bendien. Bendien ba selini. Kabila fazong sabato ne oyo. Mais futa taxe na l'état. Papa taxe ni ba futa. Yo mona mikana na bango. D'abord ndenge bayela na mboka. Bayela ndenge ni. Na ba chinois baya ndenge ni. Baya sa document bakota na mboka bavanda. Obilelo bendien faso bazo faire souffrir na société la bango a Suisse ta fiesta. Papa bazo kota mama na mbongo nazo senga DGA dalandela bato oyo. DGI alandela ba taxe. Ba entreprise nyonso to même po elandela bato parce que e nazo senga na ministre travail. Ba travailler bazo souffrir na société oyo ya bandien Suisse ta festa. Bazo souffrir. Tu peux imaginer chauffeur soka bimi. Moi katana mboka na biso toza ba africain koto mususu prince ezate mais akote ka ba ji to akote ka ba mai. Akenda kote na mabula mai mutu soko mutu kezonge kote na izini faut chauffeur sokolango. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a un sens? Chauffeur akomi mutu babenga wasoki ba laver ya mituka. Pe soko panzi o mutuka pine toboki chauffeur a bongisa ngo na mbongo na ye. Tozo senga congolais. Pe nazo senga ba travailleurs nyonso ya société yo Suisse ta fiesta. Bo bangelo côté. Soki problème ezali bo contacter biso. Parce que on doit traduire cette société na kata justice. Parce que bazo kosala ba usurpation ba pouvoir. Bazo sala esclavagisme ya ba travailleurs. Bazo travailleur faut que ce soit un chauffeur, faut qu'il chauffeur. Mais chauffeur a commis vendeur. Double travail mais salaire moko. Chauffeur a chauffeur, yemoko vendeur, yemoko laveur mutuka, yemoko commis quado. Tu peux imaginer comment est-ce que les Indiens va faire souffrir ba Congolais na mboka na bango Congo. Non, ça n'a pas de sens. Yango to senga ba ministre na biso oyo to senga ba autorité habilité ko landela ba entreprise ya étranger. Est-ce que beaucoup lande vie ya ba congolais ba travailler ba souffrir o bazo vivre na kata ba entreprise bendien eza passe eza kaka bangola ba fongoli ba mini marché ba supermarché ba fongoli o eloko na ele quand même na monga fulo yo oyebi na salaki enquête moko boy koto ya rai babenga ngo nini kombe kimeko ya kimwenza kuna musika kota luzizila nzoka na ko kuta basala carrière ya mabanga
au milieu ya population. Parce que chaque jour ndenge babuka ka mabanga carrière wana papa pollution de l'air tu n'as pas l'idée. Banda kunyo soya pembeni wala couleur na couleur poussière tina bakata ndako sika bato bazolia ba poussière population lobe eloba elemba bourgmestre monga fula za complice nzoka société ngeza nani tunanga Christian ya Jeannette Kabila. Jeannette Kabila, la sœur jumelle ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ada jumelle ane. Le président Kabila. Yo mona e koto babota mi photo pa bango bale. Ti babota mavanga na yeba ndenge ni. Ah papa. Yo mona sika Kabila na Jeannette Kabila ba photo la bango bana mike. O mona ngo. Ndenge malobaka bango bale photo les 4. Yo po bango balobaka yo investigateur ozo apuyango. Aza li passa te. Aza même pas sœur. Jeannette Kabila. Oh le lo azali chargé à commission ya justice na kati assemblée. Carrière ne kuna ezoboma population. Bato ba comme na ba maladie moko énorme. Na kokuta na famille moko mwana bongo tala libumu ndenge vimbi. Kosu sakanate. Bongo na ngona ba image na prochaine émission. Pona nini boy? Ministre ya mine. Kenena kota la carrière wana. Est-ce que eza na ndro esengeli? Bourgmestre monga fula oyo pe aza muta PPRD azala kati eloko wana bazo appuyer yango population ba ekolela na commune ba pesi ba plainte bourgmestre azo kata te aza kuna te yango ba ekolela ba ekomona ngai yango molobela peuple na ekoloba ke vraiment justice etelema justice botala likambo na monga fula kota luzizila carrière ya Jeannette Kabila ezoboma population poussière énorme bato baloba te achana bana moura kuna basekirizaka yango. Mais soit totally bien parce que lelo Joseph Dani Jeannette Kabila passe lelo quoi bon c'est que ça bien l'autorité niveau du colo bazanga te dossier wana parce que comment moto openze tout un peuple tout un tour ya yo bazo souffrir ba type ba autorité ya commune bourgmestre ça la réaction mon côté et li colo ba ki ba niveau du colo pa yem dossier wana papa yebi ta on ba bazoka basalaka carrière ko kaye bazana pouvoir. Mais aujourd'hui il ne plus aux affaires. Yango nande tozo senga ba mener banquette likola carrière wana est-ce que zo répondre na ba norme urbanistique parce que même ministre et habitant ministre provincial et habitant ça muta PPRD kota PP à côté là yé ministre même et même gouverneur azana kota PPRD bourgmestre monga fula azana kota PPRD d'ailleurs qui n'est pas administrateur Moutama Kofi ba bien que champion bu commissaire bourgmestre mboko yo fachaza musala mboko yo mais koza Moutama Kofi ezo ko empêcher te ko ozana otanga osama mbu tu peux un boxeur un karatéka mutanga na ozana notion gérer ya atanga wapi nana ebi champion te champion soki champion na ba benga so champion ai auti na commune soki ya nini o nini soki ngalie masoki nini o so ngiringiri ayoko mabourgmestre na monga fula tout ça pour sécuriser ba bien ya Jeannette Kabila carrière wana Jeannette Kabila ministre provincial ya urbanisme ayebi lisolo wana aza muta PPRD bazo protéger ngo mais kuna population kota luzuzi bazo lela bazo souffrir ba malade koti kuna kidi azo atokopesa ba sointe yango tozo na eko lancer appel na ministre national ya habitat mwana mboka bo mener banquette bo ça la descente sur terrain beaucoup ne vérifier carrière wana Jeannette Kabila ou eza kota luzizi là. Bon ça fait combien de temps au Jeannette Kabila carrière nezo koko exercer na kati ya commune monga fula précisément à luzizi babi plus de 4 ans déjà plus de 4 ans population d'ailleurs sera liboso ba bandaka population to ba se révoltaka bourgmestre azalaka liboso o azalaka liboso PPRD nani azaka pe mutalik de jeunes akanga batu kuna population ba ko réclamer mais asali descendre na ba policier ba kanga batu ba kotsa ba boloko ba intimider population kota ba lobaka te mais pouvoir wane leki fachazu bokondi bazo sala ba réclamation suite ezate yango to ekolela ba ekolela nde to eko dénoncer yango avec 200% d'énergie et que ministre et habitant national tozo sengono mwana mboka sala descente kota luzizira na carrière wana ya Jeannette Kabila bon mona population ndengezo ezobeba
parce que soki bo sali descente te bato so ba kufi droit de l'homme ko réclamer yango to ko lobela ngo même to ko sala même ba plainte ko kotsa par-ci par là parce que population kuna bazo souffre d'abord population ezolia bien te ezola la malamu te parce que butu nyonso bazo buka mabanga pourquoi na ba explosif population za malamu te ba kono ba trouble ba maladie psychosomatique mboka ngo to keti wapi. Vraiment, le président de la République, Zouali Kamboyo, parce que je ne pense même pas carrière on est dans les documents. Si on est dans les documents, on est dans les documents, mais on est dans les normes urbanistiques. Voilà, merci Corodon. On est presque à la fin de l'émission. Question moi en esprit pour conclure. Lelo ville de Kinshasa bientôt donc il y a ma ponomi, il y a gouvernorat. Et tant que Balouka vice-gouverneur de la ville. Vice-gouverneur de la ville, candidat Ezali Ndeko Gérard Jekoko. Analyse nous ça pour la mon mboka Ndeko Jekoko. Na tête il y a ville province de Kinshasa comme gouverneur adjoint. Bon pour na Jekoko vraiment na fait travailler na makambo ba acte posaka na Kingabwa. C'est un homme oyo ayokaka population. Un jour, peut déjà na kenda koto na ye, pas na yepe, ayambanga mezala na casquette mususu. Vraiment, c'est un homme du peuple. Pour nanga no souhaiter bonne chance, pe no senga, nde muta bongo foko cha. Bato bazara na kata peuple. Yepa ne soko les a teli kamo kota na batu mususu na ndako résident bache ba soda fo yamba ya to sa ba posséder belebe. Je kokelo ko na zala na ngotelo. Au moins kaya ko changer po bakiti mususu pezalaka muta komi wana makanise bungi akomo sala makamso mitu na okaka Jekoko yete. Vraiment na souhaiter bonne chance et que ba député ba pese chance wana za la vice gouverneur, mais pourquoi pas aussi gouverner? Non, pourquoi pas gouverner? Parce que gouverneur Gentilin Goble déjà zali wana. Olobi bien yamba batu bien pané ba soda bazala raté. C'est ça raison et ça qui a géré ville de Kinshasa bien. Ayana ba bonnes idées pour Lucas soutenir titulaire na ville province de Kinshasa. Parce que azak candidat UDPS. Ba député ville de Kinshasa ba beki non, Kinshasa gouverner, c'est dire ko ignorer Gentilin Goble mbaka. Analyse ne ko sala qui non est Kinshasa gouverner te. On reconnaîtra Gentilin a sala Moussane bien na carte ville province de Kinshasa. D'ailleurs, depuis Kalanano, bagay Gentilin a mérité Kinshasa. Yumbi a salanin. Na Yumbi a salanin. Poya o salanin na Kinshasa. Na mboka kuto esegeli batukutu balobagate bakiparate a salé loko. Tane na Kinshasa a salé loko. Yangotan lobi que pourquoi pas azala gouverneur. Je sais de quoi je parle. Parce que l'élection est pour na vice-gouverneur. Gouverneur na vice-gouverneur. Pour na Jekoko bache gouverneur a contre un candidat gouverneur. Ba puis c'est chance wana. Gentil c'est un homme d'affaires. Yo mona ata Gentil sozo le ganandira population telema. Ndenge ne mutuna biso kalawana ya ndire kimbuta. Ya ndire soka zo le tu sens charisme c'est muta peuple. Hein ozana kata population. Mais Gentil na kana kata population te. El tozo lo ba ke nini carrière wana ya jeunesse population zo le la Gentil kenda. Aza gouverneur. Akenda kuna? Akenda te. Yakenda kate yakenda koto yo soki ni intérêt na ezali, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Asala ba faire na ye. Faut bacha muto akitaka si le terrain sika peuple zo souffrir ya zoya. Azoya. Ya ndra tazala ki mutu na ndenge na ye wana me so bakili benge salbe aye. Aye, mais j'entends que na wa. Yo mona rapé kinwa aye barateka zana. Biso tozana gouverneur na mboko na kinité. On n'a pas un gouverneur. Tout ça na gouverneur te yango mona atazo leka wana na mituka na leka na bato akipakete ba pepe tambote rien parce que ça muta population te faut batela biso muto azana esprit quinois pe muto azana souci à peuple quinois parce que quinois aza mutu mo azana ba style na ye azana genre na ye faut azana muto a comprendre que quinois alaka so azana passe na matanga foya hein kino zalaka soki a bengi yo fo yamba ye kino lingaka soki ayo obeta porte pa na yo fongolele yam ato opese le côté mais yamba ye mais gentilité mais Jekoko soki obeti porte a fongola soki matanga akendaka donc tozana besoin mutaza na tête ya gouvernorat ya Kinshasa ville province de Kinshasa un Kinois parce que Kinois soka silika ninga muta bondele même azana faute
kino za abongo kino ta sili kiso azana faute faut okitsena donc kino za bon donc faut batela biso mutu azana charisme kinoise une charisme kinoise azana ngo ndeko simba donc j'ai koko ponanga bacha nanu candidat ya gouverneur visité bacha gouverneur bacha pena gouverneur parce que ali kama ba Dieu simba kate yo monite nani auto nerombunga kwa ipwani po lobit alobi ke ngai na sala keloko te soki ne ba alobi ke kene ko tala makamba unde ake asala keloko te ba Dieu ba sala keloko te style gentina zana ngoya ngona babu convoquer ke na IGF pona makamba zandwa makosa biso zandu boye IGF asala ki manketa silisi abengisaki ye po atalisa ebe fe ba fe o ya trouver na makamba zandu asali nini un Kinois oye bato bazana kata zandu bazotek avo bengana bango zula bango na bisika mais ya bengana kanga zandu pour quelle solution ce n'est pas un Kinois asa un esprit yumbi asa yumbi te Kinshasa za yumbi te. Merci Cordon, nous sommes à la fin. Émission de M. Sili Cordon. Un mot de la fin pour cette émission. Un mot de la fin, pas mot de la fin, mais mot de séparation. Nous sommes le président de la République, chef de l'État, le premier citoyen de la RDC, le président de l'Union africaine, Fathi Beton. Biso ba jeune ozomono ba jeune to se sacrifier pour na lito. To lobaka ke mukolo gouvernement wane koleka tango opposition ko bokonzi il y aura plus d'opposants. Et IDP c'est parti socialiste. Vraiment fait un effort, s'investit personnellement. Personnellement, je vous dis, pour la social le peuple congolais. Surtout pour la biloko moge zali élémentaire. ODG zali en cours. Ministre économie. Tozoye bati suitité pour la soso, pour la loso, pour la poisson. Tozoye ba suiti nangote ti lelo. Qu'est-ce qui ne va pas? Chef de l'État, tozo soutenir vision na yo. 2023 okoya. Peuple bazwa pa na biso ba opinion tozaka pembe na bango bazo lela. Ba otu na biso mituna. Yango pe to ko senga na yo. Investi pour na social ya peuple congolais et okozwa chance wana ya 2023 congolais. Aza pona yo azo mona be fort ozo sala. Tozo comprendre que oyo okuta libulu ozo ningo kunda. Priorité ya turo tanto avant même année si la tela biso social na mesa. Ndenge adage moko ezalaka kala na campagne na 2011 ok son âme repose à paix notre papa Etienne alobaka ke bokonyata masango lokola kayansa donc on omona ke slogan oyo mukolo akozwa bokonzi kolia ekozela eloko pamba tala ta na Zambie nga na kenda ya kolia eloko pamba na Zambie kolia na Zambie eloko pamba na mbongo mukie na kwacha elumbongo mukie ata sans kwacha olie o meli kaka na RDC pona kolia problème. Président de la République, te souhaite yo bonne chance. Nzamba zana yo, peto senga na vraiment peuple zo lela. Kolia kaka, kolia ya Fathi Beton, kolia kande toze. Merci beaucoup Boyo Kinenge Cordon Mark Alobi, Boyo Kinenge te décortiquer trois sujets de son Cordon Mark. Toko senga vraiment na bakonzi ya mboka na ba domaine nyoso boluka botelema surtout dossier Tali Ram vraiment peuple azolé là vraiment to lancer appel na chef de l'État koyeba vraiment ko arrêter système à Ram parce que Ram to Tali ezali escroquerie 100% purement dossier Ram vraiment peuple azolé là et puis ça peuple participer mawa mutozana deux sim bazo kate tous les deux sim en même moment en plus ça fait mal vraiment to senga bana mokonzi mboka olobaki le peuple d'abord c'est le peuple non pas de ministres, de députés, qui que ce soit dans le peuple d'abord. Merci beaucoup Belé branché dans l'émission 100% vérité cachée à travers le monde partout. Merci de nous sur vos messages na kolanda biso cher internaute au bolanda émission à la loupe. Merci vraiment. Remerciement dans na Bobo Sem Love, Kolo Bolingo Bolingo Belé, Miss Bijou du Congo Motema Pembe, Mars MM Misha, Marciano Nempiangu, Oresti Mwanimi Piblan Kelanej, Maman Nameleka. Menyel Chingombe, Jonathan Wendo la régie, bino nyos bozaki branché dans l'émission Royo.
Vraiment, beaucoup de toujours s'abonner massivement dans notre chaîne VIP Presse Congo TV Online. Je salue mon vieux Chabert. La suite au prochain numéro.